il rappelle souté kuna déjà pasteur papa Timothée nzamba otalisa ye nzamba otalisa tala mwana no kuna mwana na kufa Timothée qui est né zo mwana wana prière maman yozo bébé zo bilo kanisa keni na bien so na kufa donc fallait pas papa biso donc kufa ah permis on a place au kinité donc kufa ali ah là tout de suite ça so faire na pasteur mo so na ngabo so na pasteur na kei na po kei ba yo beta yo ne so ngilio mais fa na so ah o so na sala ki ka pasteur Timothée est-ce que ya mangai na uta pasteur wana le ba kids kaneza la ngi ma tifano ba so plan kids mo ya noir so na to so kids wana na mo so elungia papa na ibnya mnene e ma tamu mnene boy elungia muto mnene boy so fan wa photo boy et tani parce que elungia so ba makila na zolo so na tani ko to duru mezalaki duru mezu forme zolo mutu na miso mutu elungia so makila na zolo to ko vimi sa solo to ba olandela yango ndi ba oteka pano mo ba nini mwana oyo mungu ngamtasala salabo so to ba se ba calcul ko ami ba bona ta terrasse na dal na biso ngana zo yoka est-ce que mama tala ba ba sala mama oteka lupang mama aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo monana katempeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesipana longo na nzambe oyo babenga na makoni. C'est avec un grand plaisir que nous vous disons shalom et bienvenue chez vous, ici dans les Nazaréens, une chaîne qui vous édifie, une chaîne qui vous bénit de la part du Seigneur bien sûr, avec votre servante Maman Tiffany, la princesse de l'Éternel. On est ensemble, il n'y a pas de souci, Christ reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je suis dans la joie parce que je reçois pour vous un invité qui est pour moi spécial. Il s'agit bel et bien de pasteur Timothée et son fils Michael, le frère Mike, autrefois Baby, excusez-moi pour ma voix, Boebi Kak, Mahombi, né Mahombi, donc Tozobi Malakati, ma bonne délia ma casse, mais le quoi Moussa les Obenda Bisso, il n'y a pas de choix, donc il n'y a pas de choix, comme Abakouk toujours à mon poste. M'ava de dire bonjour à mes invités qui sont déjà sur ces plateaux. Laissez-moi dire merci à Gaëtan qui est derrière la caméra et je m'en vais déjà demander à Gédéon de nous balancer un élément pour la gloire de notre roi, aussi pour le plaisir de Papa Guy Labala, aussi Tiffany Labala depuis l'Afrique du Sud, Maman Lauriane Labala, moi na motema ya Maman Naye. Merci beaucoup à ma soeur chérie Nikab depuis les Issa, Maman Betty Kokele, à Maman chérie, je t'aime beaucoup. Pourquoi pas Maman Mariam depuis Chalon sous-sol na France. Bato bayamba kinga nyonso Kapi Kapilos Kapinga Adonix ma fille, je t'aime beaucoup et je pense à toi, que Dieu te bénisse. Bato nyonso bayamba kinga yi. Là je vois aussi Maman Isabelle depuis la France. Il y a venu pourquoi pas Bozé Belé Papa Kiss na bi ko silikane na yeto monanité mais to ya lisusu et silité ce que la fongami a fongoli disons muta okanga azate. Régie, à vous. Aso
Nazokatela nzambe losako na sesiko. Tozokata losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga. Tikela katela. S'il vous plaît, Olingi Lipal, Olingi Kopot, Olingi Mosala, Bona Nini. Pas la foule, parce que qui biso ramna qui bino. On appelle qui bon, ça va n'aboto signer contrat. Soit au tel maman me poison, soit au bimi, to suma mosilu, soit au petit bleu na biso. On maintenant nous dans l'esprit, bleu la bino on appelle ça on ndengeni. Le on met ça bleu là, on se na le babo, ba tout na kata église, ba comprendre na sur la banane. Parce que pasteur pas c'est mon qui pète mon toit salon. Mais bon, na bo moto, bleu la bino on ça non, personne ne bleu na bino. Maintenant mon numéro c'est le téléphone, le téléphone appelle ça nous on ndeni. Ote, il faut me rappeler ça sur le banane, mal banate. Mais on va na kati na fin na kati. Mais quand mete ba bazui, mbabula moko bati. Ba mo ba notuma bleu mo batuma pour l'église mususu. Alors ce moment eloko matina ko somela na Pascal. Na bikasi yango bien pour l'exa wanzela Pascal wana. Kaso sanga ba ndoki oya quartier na bino, na ndoki bota na bino. Yo ba tete ngolo l'exa to nduba ko ba teka ba kisi boko kwa, obaka ngambale, obati okoyeba. To so maile tout, on a place au masusu ti. To so le bisu ko bangi susu. To to fandi ko ma veba. 3 heures na to so bato mitum nena mamo ba fum no. Parce que baby yo ka te bleu abat, zone sa bleu abat. So zone sur abat tout au moment. OK, biso OK. Ou pas ba carte ba ba vient manoki, ba noki. Ba na tika ngamo. Ne la fan, parce que baby zonga pas pasteur Timothée. E Maria na zonga te. Abi zonga ma na zonga te. Lobi nango na yola na ndako. To yola na ndako, na la pe ngamo petit fa pa meno banga kimine. Na ndako meno na la lika ngamo. Na lelo na libanda kuna krok bango yo baye. Krok ba courir au 4 mais la fan ga ngamona si bouger torche na ti mais c'est hôtel c'est torche chité hôtel torche chité puis c'est torche mpandi bien le seigneur la nangai yeba esprit to ba benga esprit ya fantôme aro qui m'appelle comme moi qui m'appelle lumière naturelle oh ils la carte na biso maintenant ça na carte ya molili azo force nous peut faire mais nous so linga on se transformer facilement mais la carte ya lumière a se déguiser difficilement maintenant c'est maniso au sel mabongo ouvre qui m'a pas koti là c'est mutu mala c'est veste vimba ay maman batim sur la porte kala sur porte mobile atene muso atali tout on no tala elongine maman bana raisonner photo moko to kenaka na kota ki ya kimudi ya nini kuna mikondo kuna na mona ko mutu na bomoto asinga monanga okanisa bongo na okanyoso okanisa bongo kasi ka se fandela batu ofandela batu te yo zelo mona bona ngai bebe mbelu wana akomani mbeli yango se yo na mo abino na chaîne netu yo boto kata mutuni to la mono dongo okomona neto sala yo to koboma yo to so le bon moment ba madezo na sona si ma porte buk abukana a finali ya ko mutu mkusi awa moi c'est même le système en salo zesko mona nous ko bina so ba nesmo lokolo nous ça dans so lokolo abano mata pa abano kabona ba ko misatu to so ko misatu ba ba matimba teninga o monde ko misatu o so ala ni to kango to kango ke ba ro kisa ba so bina so alo su mutu moko abizelo mona buwa ndobina buwa abaluka ne mamobwe buwa miselo abisa o mablo to salo donc ngai moko na sama mo tuwa ngami to kosi so to na bunde na spiro na bango lokata na wasuka kuna so ayoki tango le ba subsidi na bebi bomba nezo ngai na ndako na zakina tramadol ba tramadol mo ba comprimer verbe ay momo ba betel Fredi ati ay ko to ba betel lokata kuna penga ya biara bimono bebi kuna moete est-ce que maman la te ina kuna monaki moese te na kangela ke kadina libana biaka to sungena ay ba fo to so ba koti
parce que eh ba peso kisi ko melate so mento bomo parce que ba biaka fanda zo kisi o mela ba kisi ne zo kisi o mela zo kisi o mela ko papa mpe na bito so muta makambwa mo ba telemi na porte soit temi ata sko porte ta tel porte le bali comme ça voici so sin mela ba so momo kisali mela ou chema na mela fan ba keke misko lorsque na lembi momo ponye zwinga isiko nesko na lali to ale momo c'est bon botike na lali wana ba bimi momo ba kankade na bomba ya bisi masa bomba clé na tonga ko na la ke do ko mo ba mouvement baby yo na ko la moi baby yo ba ben ba bebe tino so to boy 5 to so la mugi na bisu bo sol pangbo no mo le so ndaku no mo so ndaku no so bo so no so na e bo ti ba ma titi bele no ba titi bo utu ap no mo ko sanini ko pindola ba blem so na pindola no mo ma titi OK kopo na zo ngo boka buru kuna so tempo e bebe bisu bo bebe ki ba bensko mama ton mama ye ba ozo nga ba na l'église mobo l'église ngo pe église ya papa nso ya kala ezali nzambe na biso aza malamu so ba ne ko comprendre nzambe so malamu ba mama na église wana to ba mama na église wana pasteur na te talingai ate talingai to précise mama voilà mon frère wana ba elinga fanda na fanda bio au top ne pas personne relater l'histoire na ngai c'est une longue histoire pe na mit o na ba te na s'en sortir ndeni mais quand ko sense na no bitre na no ndeni mais pas tele au monde zabwe mama témoignage na yo ko beta ngol susu na ba chaîne mama ko onza mo selo sima mama o mona ko moté matina ba chaîne o muto bengo na église ko tele matoloba parce que no zabwe na simona mona ebele esprit ba lu ko ba boma yo mais nzamba o mundela yo mais loko moko il faut ça de toute façon ozonge pe papa no munganga oh il passe Timothée neni bien neni ay mo lo nzambe so sol sangai comme église on nzambe maram mo lo nzambe so sol sangai zonge pe papa no Timothée ngana pesa ka kimia nzambe fuka mala fuka ma ne puya buna koi na lata sentir ngana beki na lata ki sentir o ya sentir de ki ba matito no timulana e comme na yoketo na ngai parce que na koi le meto mo na o ba matiti boni na kati yango ayebenga baba maboya boye bufana mwana oyo ya musika so tiki mwana oyo akufa mais liwane ezellement somo so liwane mutu mo te famille bango ba tkela mo place ya okeni mo songo la prière to ete ozonga na ndako mama singa baby fozonga ba papa Timothée na mama kumbe na ozonga te bien aimé soni mukini lobi kufa soni mona passe devant likambo atali kam oyo ko kisama soni luka yango sala pona bomo ina yo luka yango sala pona vie na yo ezala okangola so ngai loko ni le frene ngai na hotel d'abord ndenge ni na komela ki l'église na lo lengi na zongi sima na lo lengi ni bato église ba koyambela ngai bato ko malamu ba koloba bato mabe ba koloba na mito force père le saint Moïse souté donc inutile ko ozonga kuna fomela bo msanzela na nzambe mususu lobi na ngobwe to yeso église mbule betaka to yeso na mama mbule beta matfani mbula mbule yoka to mbule kati matanga mikimike kan na boki misibana boy na munda géant babimi ibale babimi papa batelemi nesi mama batongo dia baye amoni okeboy ba simo ba uzote basa na esprit ko banga te oki kene pas papa kuno sola papa mais papa batona baye babali bande ko banga te moni okeni boy ele onora liboso atoki mouvement makasi ndenge nini comme ko banga te kene ka liboso na ba na zone ya papa solo bi ko banga te waselo te kende ndoki kanga pe mama singa liboko na okeni ba so kuna ba olo baka so ba vo ba olo belana e bangisa yo tala sima so te sima to ntokata toka mokinyo bien aimé ça tana mta lukuta akol ba okata kingo ko so bangisa ndio tongo yo bango CD ya zui ama mutu toka to komera avenue principale boy na ba so misu na sima na tala boy tala bela ba to ba olanda ngai na pe mama kali mama be kanga ya abela kali mama mbula so ba ni mata na kimina kota filmo za kana pa kota filmo ba mbo ba ngo bunguna bimina filmo papa na kota filmo pa na matimi ya sote mebwe ba ko lpang pa ba kanga bien mi dans Seigneur ba betanga lo kwa muibi ba betanga comme donc pour nous venir sur 4 venir ba betanga lo kwa muibi ba beta ti ba motiki ah yo je mo yo ibani papa na muibi te na fana la place ba venir yo va venir au cours ba fana venir les années n'était en train de biso maman te ka ba biscuit wana ma vie a témoin de Jéhovah et muta boy ah solo ayo ndi ndo mutu te na ba fana place ah to ba nei ça mama belega botika mo ba frère mo zena ndako mabim oh docteur ni na ba yana no ki mo no ba no la ngai
tana ko abobeti bosse mabeti bazo mama ina bido asopeli ngana obi mabwe mule sile na no maso na kata ndako kuta mama lali awale lani kaka nesko bane na zone na fan so tena tu afani mo mo isanga baby yoza na besoin mama ya bino alonga mukili mbangu likolo na yo poni ko pese passe temps nyonso likolo so ne pas papa Timothée na sutu message ni na lié na la journée na moi bien na tongo nango na keli loba tona comme la liloba basi ngai fan na fan tango ça papa mama kamuno vino po ma kinya eza place msute zonga pa papa Timothée mungango so zo nkuna makamono se sani et sil laisse na fan non zo so makamono se sili est-ce que biloko wana kati église est-ce que noko loba ngo est-ce que église bon mona no su ndenge nini so na zo kuna rien bouche la benga essentiel d'esprit oyo balonga longa nan mais pas na fan il faut na kende kaka il faut na kende na yo raison so na kende kuna pasteur Timothée c'est papa ya mangai na beate na kende kaka ele ga lobina masa nga benga bebi aka masa tala mo la dono be zo ami ba diazi pas volala mais li ba diazi pas na sa ponya na tanu kia simba wote na bite mamoro be simba te nene fan na butu mati fani ba vieux ya va vieux parce que qui avait bondo parce que quelque chose volé na maboko ils ont biloko bima awa so za non muto za ange non ya ba dimension assez et comme même sur rouge so za muto ba ange ya dimension likolo au moins mais ma papa ngembo au ma papa ngembo pena au volé non so ça déjà muto de chef suprême au moins que non au wana ne loko moko il faut vraiment make forme avion parce que et kitiboy mais au tout ezala été papa to anda uno sala été na ba avec kiti ata directement maman wana akiti ye mo so boyi aya kiti akoti et puis na kiti pe ba fani tant que fani na kiti na mo esprit so sani ba installer so c'est tout baba tout ba na kati avion na ngai to pour makam ono so sani ni to kata yango esila pour na biso peut-être besoin de ça to sala mais bon bolobini ça va pas se bloquer na biso na bino ba bino na mezali tellement mel bosse ya ngwana parce que ma fruiteuse muzakena coupe l'étogène ya ngwana téléphone ya ngwana mia ndoko to ngwana baso ba libanda bolobini bon to zongo boy bo zongo to sona ba esprit ka bonner fandi bo to sona bango boy na kata ndako babi siko to zongo babi na mo senga yango bo zongo sakelenga bakisi yango bo zongo lingini to lingelo to téléphone pe yango bo zo bon ça va problème exactement mais il faut ça un voyage le voyage on attend aux hommes nde été à mutu na wana pour sosola oki nena to sa voyage na binote bon boya ça va au moins na mamu komela nena zong bon baba mati baki tomba ki mon pas besoin mbale mkena tout baba den tout matina bakol mais ku papa pasteur Paul donc so na nwana ko muta pasteur Paul atali nga fe na fenêtre ne batali nga abeso au moins sinyaka yaka abitala bebi te bokota mwana mono esimbate azo ko to kinene kunati et les équipes presse open de mon père bela muto à l'église l'église so ta tali si bon ta la bloque ça ma pécane pour ta bisou pener boy non maman c'était papa je quand on va na na une église tant on église tant on comme église no botini na lobaki non pasteur ba le loto ya lobiki ni ya lobi to so na comme ya kota matani yo zo kaneni ngabi ate pa loka ba bien te ba bloque tambola na nzoto tout parce que faut en to bonde to forme de bonne amen ça va frère kenni na l'église mais dans l'église to on na nzela ba isimi ba ko mo na église te kina ndako neke na mbaka ko ta ko tenga mwana na mona kama be zonga papa Timothée ngabi simba kate na no baluka kaka bongo no baluka to semaine olanda mama ebenga ngai parce que babu loko na to so maki ezawa ne mama za ndako mama to kuta na pasteur esinga blo to sani eki na église kuna na suba sek wana na mini église wana na pesimo ni na mimi groupe na mimi nini kuna bablo na to pesa papa blo to pesa ngai yango maman za ndoki makasi to pesa biloko te eza be mete eza biloko bondoki yango zo focaliser partout zali yango zo bayo eza ni no mombo yango na nzamba te sengelo mwa mwindu eza balance ya mwindu balance wa mwindu so balance na tika ko ta petit mombo to no melanae na so balance na tikela petit wana so moment on zo de no de mombo moi c'est abisi so est-ce que espèce yana tesina et bon misi ba o bon balance o tika ko ta petit intel mais petit on a un problème mais qui mba on est balance balance ni yango ba tout fan parce que moi ça va biloko oyo écouter en église et ko kiso na ndako na minute pas c'est le nécessaire kuna ya pas ça bilamba abi eloko nyonso oyo ezeye zo ngisengo esinga ba zo ngisa
Rien dans telle tête. Bon, ça va bien nous c'est ça. Bon, tu prier, c'est service ça pas ici. Ah ben oh etika ah, on est venu dans zonga. Pia ka sweka ngai. Moi c'est ça, moi des jours de kiné koti. Pia ke kanga ah, pia ka subu na sandi. Na kiko ta pasteur wana. Alors papa ni abo ta manifestation mo frères au groupe. Groupe ah ça pour mettre sur as. Ouais, son. La soupe pour bimi na. Non, ba na base. Na simbi ça pour la masang. So moment que l'exercice bête ça écoute awa, à ce groupe ben soupe pour en ligne. Allez na tina base. Tant qu'on mbo ba mona ki mena musika ba groupe ba bombi yango. To so ba bombi ko groupe maman mabi groupe pas ça groupe mabi façon ici on pas mkono ngo. Biko ko faire ça groupe na awa te. Bon mais mo ngambozo ça groupe wana. To maki na zimo mongo mutonyo sanzo ya zo groupe ki na. Na zimo yana kabwa masa tu tena china poche tu baina sema masa. Tina ozongo mbule beta ba menace ko mati fani na kotata likolo libanda te mati fani moi o komino la sanje za zo mettre na ngai miso c'est dedans miso c'est déformé ba miso na ngana kalana rezongi na ko mundu te ma pena kata ba c'est ce que c'est dans la baby siko dans la mi qui peut soutenir na c'est dans comme si chargé d'esprit mon pas monter miso est-ce que c'est OK maintenant savoir il faut zonga bien zonga. Ok, ben la binôme n'est pas morte, mais pas non, ce que papa, et mon pas, je me présente, tout ça je me présente, oh ça va ange, mais pas, je me présente aussi, asta, à rappeler mon source, source, il y a plein de choses à la liboso, mais ah, la mutuelle ça moi, il faut la ken, maman na ken, ok, maman na ken, na bana ken bon, c'est yo ken, ça va côté, la zone. Et comme à 19 ba na matina moto to no matana moto nzamba limbisa ngai to no kena moto na vita no ken mama so no liboso bo mama wesinga bo mama so mama so liboso wana mama moto to so lo ni asala kala tout mama so na bo balko na berdi wana so bo ba kitsa ko na ngata te asali biso le kina moto to matina po matete basi na zonga so na kinga ba kuna na yo zonga so ko to ngana obunda na ba problème ko to na zonyo ko butu mo na ya rappel soute kuna déjà pasteur papa Timothée nzamba otalisai nzamba otese tele mwana no kuna mwana na kufa Timothée qui est né de mwana wana Timothée qui est qui était Timothée mwana na kufa papa était papa akufa te ayo kana bon papa eleka prière et ça là et doser na yo fan ba grande sœur ay on a baby toye pona to solo na yo il faut okenena l'église parce que l'église a besoin de ça la prière toi na solo na bijou ba yi mo kanda na bijou mbala suka so ya ko so mo église na minute mais non to ko na bon souté respect à la pesa kao hein il vous ont c'est là non ngamo na mo mkina longo l'église na ba kina zongo l'église et bijou pas lo abo papa témoin to bébé ça ma lubana ya finala ki mngamna nengi na nengi na ngai mo ba ya pasi saki na ye abimi na mama makam oyo ngana sel par na ngai oyo tata lo bana ngana ken pa ya bijou ba kina l'église pas pesa ce message ne ba boti ka yaka kuna makam yo komele mama yo ya papa tala mwana yo papa tala papa bi ngai na organiser mai ko te mai ko nzambe moko akozwaye botika mai ko tango koka akoya okufa te papa mwana nazo kufa akokufa te ida zonga na ndako papa sali prière maman yo baby zo blo kansa keni na bien so na kufa non fa pas papa biso donc kufa aw permis on a place okinité non kufa ni aw na yo la na butu ton la butu singa OK voyage mais voyage qui ne ba gizo autant na tane zo to laisser ma place au komona ba réalité ya makam o komela yo lobi na o komela pasteur Timothée lobi ah makam o komela ngai na o komela pasteur Timothée lobi bon c'est un problème mais to solo on sima totalement ni komela mais mon ba na zone tene na zone l'esprit sous la noya to l'esprit noya ba no beta na kufa pam benga papa na papa na on minute place wana te 1 minute ezali na pesa ngai na 1 minute benga mo papa sonne sur papa Mati et sonne sur ya papa Timothée et sonne sur papa Mati et sonne sur papa ah nzambe papa Mati et sonne tellement mo papa maman na zalo sur mutute sim na buka ni mo na zalo ya mtuka ya papa ah apple bo sunna ba fa kuna ni mo mtu esati ah nzambe sa nini et sonne sur na buta ba ile lisusu ba ina bino na bango na kasa ndako bazolamba bazoseka kamite voyage no ba mwana ne sukila yo ninge sukila pe pasteur Timothée nena fandi balamba bilo na mwa butu wana bazolia mama na pa ye afandi na mbali na ye aso la monto ça se connaît tene des aboué il faut essayer le mot le plus vite possible to éliminer so to éliminer na petit frère na beta bali yepe na tinela mbongo pona botine bon bon selon na mo comment mes amis sérieux quoi ah frère nga na beta ni bali
maman lingi maman tala maman kambo na mukoli kambo zangai so bo so te o le bloko na yo monte o le ko ngona bandiko na yo si comme ça le kiraboy moi je suis boté moi na muki abiga le loko je pense déjà dans usine je pense donc tout ça beso so le mon balé ça oh yo bébé so budia kaka yo amta budia c'est le monde ya tongo na ki kota pasteur mususu wana donc comme na mutu le na za église le bina kiokuna le bina za koto donc kaka donc na banzelo pe na le kana suite malonga et zalate là tout suite ça so faire na pasteur mususu na ngabo so na pasteur na kei na po kei ba yo beta yo no so ngilio mais fa na so ah o so na sala ki kota pasteur Timothée est-ce ya mangai na kota pasteur wana le ba kit kaneza la lengi ma tifano ba so plan kit moi la gagne noir so na taso kit wana na mo so elungia papa na ibinya munene e ma tam munene boy elungia muto munene boy so fan wa photo boy et tellement parce que il se ba makila la zolo so na tali ko to duru mezalaki duru mesu forme zolo mutu na miso mutu et il se makila la zolo oh so taso blo ino so ba blo mo ba no kwela ngalo ko ba mied ba mied ba siko kwa miki ko so so to ko kwela ngalo ko so ana gorge il ko mo e kanga ça e kanga et quand on a télémi dans la toilette et tout c'est voilà boki boy boki makila oh bon ni ba whisky na mimi kono makasi tengo sanga boy na zone na pesa mai na mimi pesa mai na mimi et quand mama mo et quand mama masiso ba bisa bimali bana kini bimana ndako ke beni bana église ke pa bino même qui passe même le ko singo quand on okin tane to ke na o le français mi so wata so boso mo lo mo wa TV et la nation sima kana so singa awa wa taba ba obenda ngai ti na katel pang maman ko to tikio na katel pang fan ka parce que ah so bo mutu be telemi no tennis finance so bon maintenant ça maman ne de ça be to so to bo mo lelo na bo manga été ne na côté na dit prière bien aimé et ça na temps o ce qui alliance ezali et ça la makambu nango prière matifani prière esprit aussi manga été prière gorge ba no ken na bikaka na kombo ya nzambe papa Timothée munganga mungongo fungwama donc directement kaka mungongo fungwami non pas ni prière comme même ça est susté comme pasteur Timothée munganga na kile comme pasteur Timothée nzambe alliance nzambe bundela ngai nzambe Timothée nzambe bundela tout le bimana prière donc comme sinon comme na inem souti 4 heures donc je pense que nous pouvons avoir 1 heure de temps donc temps là tout donc vitesse à prière donc comprendre était donc pas tongo bimi bon ya bakineke ndaki n'imité fona fana so kufa na kufa butongo yokoka na fana le pango na mama na tabat matina mi baozo babiloko bo ngata dal babiloko afato bomai photo teka no le pango na bango yaza munganga to zo bana oyo to boka bona dal après ton dal to boka bon après 3 jours dal wana ko vimba to ko vimba sa solo to ba landela yango ndi ba teka le pango mo ba nini mwana oyo munganga mtasala salabo to ba se ba calcul ko ami ba bona ngata terrasse na dal na biso ngana zo yoka est-ce que maman tala ba ba sala maman ba teka le pango maman tala maman bi ba ko sala loko mo roté ngana ba ngote na alliance na ba ngote loko mo roté ba ko sala betika ba kuna nta ba ya mkusi ya koko akiti ya konda akiti so tala ngai tela ngai yo kate okufa maman tala maman bi nazala posa mo na ekutu te ngana problème nazuma banga la ndi ba ko sala loko te ba to ba mabanga ba ko sala loko te na kotina la baba beta ngala butu wana beta tongo etani na la mkia zika tina mili mkie na fan rien le pourquoi na la nda côté na bimi na ngai na mela na masanga na mela na ko pe bien OK le dernier jour sikoyo ya achievement na ngai ezaki jour wana quand le place to fan ni to mela la place to ba tala ba kiti likolo jeune fille moi ya fan ni wana est-ce ya baby yo pena kaka masanga ata mbela katona belo ngoko na ba commenter na mo ba tele zanga tinol parce que ya baby na loto ndoto ma beno na kata tombo mais tombo za ouvert ba obi misala kata serikei ba mais yo tela mun bala so wala ba ko la ba ndoto bo mo so ndoto so na ngo pa mingo ko maison c'est ça ba baleka quartier moi ndoto so loto un jour quoi quand on pas bisoter moi frère moi ça qui ya muso bata whisky to kufa liwa bongo te biso to whisky vraiment na diwana biso ne to ke morba bombi biso ko to bo wotre mo ba continuer mela jour ça tombe kundi to mela wono loti biso te abi nzambe ya yo no pexo ku loka tsunzam na moni ya bebu na kata tombo pe bazo bimisa na kata cercle na tombo wana même en soi mais parce que non na ça ba problème au diable a réclamer ngai moi pe bête bango et ça na mo pété to fandi jeune fille abimi akeni ayo so sous crédit
pas son crédit il y a besoin de séminaire royauté un séminaire zam koni au séminaire za lobby lobby ba yani au te lobby za partir ba 15h ngabe lobby 15h ngape le autre airboy na ba na matiba air mo na kota na parler OK ça va OK na butu on a déjà plein déjà ba on déjà bonti non lelo na fandi tamite oncle moko yo yana tu ngi oncle ça à côté docteur non bien je bon fan menen kale ba via ba nganda neza la bene me isa ba vimo mabe ba via ba nganda donc mutana na mbongo te aya fene na nganda wiki no ba somela bongo na omela ngai nimbe ba mvutima mususu ekabula mai pa ban mwana msana mela ni masanga te me nganda ke no fanda mili masanga ba paka mikolo bazalaki wana bazo esprit ya mulimo masanga senini babwa kele lobi boko mukamo mwana mwana no mela masanga te mwana beba azaki na veni mo ba bien te la veni na BBC mingi le kapela banzela wana donc c'est ça ni bongo via batile masanga ba batile masanga no mela anu ba no beta maso mais sur la flotte fondo to no ba fait ça na passer à meniser ti etkele muke bolota ngai na betani musapi na marteau c'était coaching ba ndoto mini boluba abitela lutu na fondo to obina loti na okende donc ta basoda ni bale na biso na kutena bango to buni moko na beti ya kimi mais moko na beti ka nzela na okende amateli yango so na musika na tele bazaki moko bakomi yokebele so na baluki na ndokima mbango zate na okimba mais numo kaka la ti ba kanga bo bala sutuki nitolo tia bonga ya keba ba o nya buto ba soda ba mboa ba soda ndokia ba soda pesa tu soda na butu ya misbesu mabe fo keb nitolo les mystique mboa ba nito boninga na mboa fo ba ndoto na ba normal bien le le seigneur ce qui nzamba ninga kango ba phénomène mais moi na nzambe za litoi pena litoi ya ko sosola likamneli lezo la yo to fa to continuer mela to comment faire déjà ba 22h papa 22h hein papa 22h musu soye to mela ko seka mata tele kuna kuiti déjà kuiti to mela kaka moba masimo ya pardon le bien parce que ba tout bébé on met d'afré de bien nini on est en train de to ba bien déjà on que ça ya kana yo mutu mamo na lutini no lutini bo to betona ensemble so toma to bakiti zaki boy bakiti boy koto boutique na so tem abina loti noki mambangu na kwa na kata libulu so libulu na koi bana na banda ko kita na komate no kita na komate no sutuka boy na poni biso ngelo bana so ndotaka na continuer so komela na c mais liwamba na moko o monte na sutuki pe na constater so na continuer ndoto esuka mabengo na bimila na mela na ngai ngabimela wala na kwiti tina fan kala mito le petit mo mbangu pa na ngai ya bébé na moni papa mo boza libanda kuna alikuwa soda alati kepi alati servette na perpète mo makolo ya bébé est-ce que mikolo mo mouvement mo besa mo to na ba yo fanda na ngwana o tele mo na mshebino wana alati bo alati mais bon comment l'année la suivi na abi ça va ba alandi waso mutano le banani pasteur Timothée on va venir sur 23e na parce que te me faire na ngama sana o me ba imba baby mutano mo na soda mais na moni azo ya boy waso papa dia ko mnanda balek bese na papa ko taza kuna bakoma na bangote ba benga biso pam yo mo sali ni ko mra kuna ay boya boya aksanga balek ba ko papa ta yo wana so va faire whisky na sim ko to na pesa meeting na lo bana ba bana mil pa no maman papa akanga mabuka na temes ko arai Michael Kara mais on a besoin Michael na bali c'est ovi so na senti mo kinya moko et s'installer directement là puis tu as zéro on s'est dit mais ekiti mais bali qu'est-ce que Michael kaboy Michael vino so yango Michael parce que kopo na maboko o même ba preuve la parce que on lukana ni na kosa mukolo ko frère moko azalaki wana ese yaya o pasteur so simba ko papa kopo na moko na pesa ko tobo kopo na moko mo papa bi sini sagas mais mon ba kitona ne boum na tabo mo zaken mais pas que ne saute Michael toki to nous kota papa ti na rata ndako papa koti asali prière ici Michael o nini nzamba bon sonzi la bien yo mo zo mi baby ça pour la ligne Michael joni na suka ya moyo soki nzamba tele misenga ete na lingana ete nengo ka sango ki Michael seni okufi mais tala dernier dans le Seigneur aux âmes muto aux de la délivrance yeba ke na kati ya message oyo ozala mutu oyo koza déjà ngele
na boye komela yo lokole komela ngai peut-être ngai lelo na za sauve lelo ngai o na za suna kati église mais peut-être yo ekoko leka lokola ya ndeko na ngai Aaron peut-être okoma lokola ndeko na ngai Gédéon peut-être yo ndeko moi si bien pour nous ba sœur na ngai merveille ba sœur mususu ba leka na mission to sema pena ekomela bino bongote mais tant papa lobi to zo na papa na kati ndako prière azimo panga ba melo tiko na ndako oyo ikoba ko butu pe na moyi molini mo na ndako ote ndako eko ndako lipamboli na longoli nyos papa c'est la déclaration mais c'est ba prière sili est-ce bon kanga bilamba token blogo zaki olia est-ce ngali ama papa na ko so olia te mais papa na ko olia te na token ni wako est-ce que ça que suma market na pas que suma market ataka bimina que suma market na comme la nzela donc c'est pour moi la sima alwa mutu est-ce que token kuna est-ce que nani kuna nelola zilo mona to sala nena sio na complexe wana na suma market na boutique na uko ko na na mela wana isaka wana nda tena na maison kiu ne so bana kila suma market na ya ngana kii bana bimina kuma ndako to no sima blampa sima aussi blamo ke na ngwa na beaucoup na tani habituel beso bana suma blamo kanza mwa tushaki ba kanza mwa salisa allez soit blamo zo so kuna zo ba ndrimba zo allez comme ça allez tokei maman so papa azaik ah papa merci akende na robim ko bimba so na bimi ne papa zunga pe na moto anali bu to anda to so be na sima bangwa bazo landa si frère baby nanga ko koma place papa erozwa yo to continuer wana poto la po zonga na yo ko bima ils appellent kambute to ya papa Timothée pona lelo to kitia nanga ki na ba soko kenda kozwa yeto otinda mutu mena yo ki motema ya berger Yesu alobi je suis le bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis. Motema bo papa hein. Mais ba question retourne ezebele na likambo to retourne na émission yo Ekoya. Frère Gédéon comme na mbasu. Kambanza boko landa. Oui. Bolanda na mbasu. Na kisomo hein? Oui. Dikolo ya nini? Nzamba sombi yo leki na délivrance. Kaso zongeli lisusu. Oui. Kokosa nzambo wana permanence. Olingi ko sambela te. Omela mwa kopo pasteur ayeba te. Lokolo poli. Apeska kobika. Oui, merci Nanu Bandeko. Ndebalandi frère Nabiso Maiko auti ko témoigner. Bon, en réalité, na témoignage nae lelo azamambango hein, azamambango avant nyonso oyo a expliqué ba détail oyo ba réalité mususu ebele a lobiango te. Bon, ezaka justement pour nous sa idée ce que moi je comprends na comprendre déjà que kopesa idée apenga kindenge nini azonga kindenge nini mais na kati wana moi tozonga to kundola ba makambo eza ebele parce que a sauter à kati mais tozonga moi makambo penda na se eza ebele et puis ba réalité eza belé mais alobika na moi mbango le po idée pesama apenga kindenge nini azonga kindenge na moi émission o l'équipe mati fani o senga biso moi idée ya ko annexer yango pe na émission to na butu ko annexer yango na po bat bazo ya moi ba idée bisika moi loba ikuna ezamba bi muso lobaki ba maison bisika ba kotaki ba lekaki ba hein ba bisika bi ba kotaki tobeli yango ta mais émission on ezali to yozonga pe na moi idée émission oyo po e ya ko sala moi idée sikani na tozonga suto lobela makambe belé sika lobité mais na kokoya directement na esika oyo ba Gédéon ba Maiko ba mwana na biso oyo to ko perdre oyo azali frère Aaron na kosala mwa kozonga esika wana kotala pe ba ndeko leki to mwana Gédéon aza recommandé na poto hein aza recommandé na poto azaki mwana azali na vie ya libanda ba fazer tout ça ba ekotinda ye na bandeko monike azana ndeko na ye amonike non leki wana azoko ko sunga mate azali banda na vie ya kishege tout ça
famille lobé lembi basali ba délivrance ba mine l'église simbité ba bien tout mekana nzambe pe ba meka nzambe ko la saki ngolu nazwa ki Gédéon na libanda donc moi na uti libanda et pour na ko encadrer muto a uti libanda azomela via basi andumba via ya balabala via donc via mokilio ezaki monika tala moi la libanda sabi amela cigarette amilaka diamba amilaka gena amilaka bapata rodé so bango azobengango c'est-à-dire mélange ba whisky ebele ya masangi ebele pour encadrer ce n'est pas facile. Alors moi wana azoki délivrance akomaki donc ça veut dire monika moi na libanda so kuta na fazera awa ya libanda ya potote uti mama Tiffany mais moi no auzaka fazera libanda la libanda so kuta na yi donc muntu expliquer te que oyo azamo na balabala obera oaza shege donc façon au monele mais so tali mwana ona zwaka na oyo aiki ko kuma maboko monike nzamba saki musale bele bon ti molimo wana eko infecté bango je pense que na témoignage ya Mike otanga zobila mama oya ayaki na mission oui ayaki mission mais mission na ye eyaki ko beta eloko moko awa na kozongo na mission dali koya ça veut dire que ayaki na mission moko azena bana ne baza hein na ba esprit lokwa ba Mike bazaki azai lokwa ba merveille hein bana ne bazaki na esprit ya ba sirène. C'est pour cela yaki na yemo pasaki menacer l'esprit à sorcellerie diable musu na délivrance to le baté pas ses abavi abat mais auto le belango parce que et qui na mauvaise orientation ça veut dire qu'il a détourné mission na mais le na délivrance aux en avis mo za secret et ça ga iloko ngana yebi mai kona ko pese via mutute maman ayiko sala nini to frère ayiko sala nini parce que lorsque pasteur azo kamanaka église tozala na vimo tozala kanango za lokola secret moko indépendant na ko partager secret na ngate na mutu bon na tango wana mai ko miso zo mona te po ayeba ke état da mama oya yeza nini ba frère nyonso to na kati ya ndaku to na église ba oyeba te wanza la secret seulement ya pasteur bon lokola banda na poto abisenga bi papa to na zoya na ozalaka na maboko na yo sabi ya ozali pananga et na kobo ya te pas ngana yamba na za hôpital spirituel na bato ya lolengi nyonso bon esenga ki yaza maboko na ngapo na bako yamba to pesa ki esika na kati ya ndako chambre moko azalaki pai nanga bon ngai nde na yebaki eta Adam na eta Adam nenga na yebaki yango mama pasteur ayebaki mais sauf que baby ayebaki te mais yesu azali na ilo mo il faut financer à passer code moko mabe na yebisa ika baby ngabi eloko nyonso osala epai na ye il faut ngana azala na d'accord nango na bise pe mama nani mama we yaki na bise ngabi baby eloko nyonso olingo sala epai na ye il faut na yeba yango donc na ndenge wana ezali mpona batela baby na ndenge wana mpe ezali mpona contrôler oyo eza kati na ye na moko mpe likambo na koloba neti na bandeko na biso oyo bazali libanda je pense que balingaka kosunga bafrère neti baby aleki baolinga basunga ye merveille akozala baolinga basunga ye mais nakopesa eloko moko lokwa mwa lisese omoni mobali oyo azokende kobala mwasi akebala mwasi akuti mwasi wana aza na mwana soki deja alingi mama yebake na nzela mama wana lisungi nyonso aopesa mama wana directement mwana oyo akuti na maboko akomi deja na se engagement na ye par rapport ya charge oyo azwi epai ya mama wana ndenge mpe mwana aza na kati ya libumu soki mama alie mwana wana mpe na libumu asala nini aliaka alors ndenge moko mpe moto alingi kosunga neti maiko naboyaka te nazwaka telefone je pense que basali na nzambe to bana nzambe bazali so basungi maiko nazwaka telefone directement nabi remercier ye na oyo asali mama Tiffany je pense pour ça la kango na mona côté ya papa Giabala papa Giabala tindelanga costume atindelinga chaussure atindelinga parfum atindelinga mbongo loko okata suki naza nango eza souvenir naza nango atinda penga mote matine ba pasteur oui ali Nazareth atindeli bango chaque mutu na kolina ngana nazwa kolina nga nazwa pe mbongo na ngai nazwa pe mbongo na nga na bi papa merci nzambe apambola yo mais ba action lokola ya bongo ezali transparence moko esalami na lolenge moko ezali ke mama Tiffany
ezalo lekisa ki en bongo te mais l'essentiel que ngane na senga ki yo le bika non papa tala eloko ne batina ngabite tika ngana sanini na remercier ye na pesa ata acte ya merci mais na confiance na yo na ko bima pe na kei papa gi abala ozape na confiance que eloko ne komai parce que ayebi bien que ndenge ozalaka na transparence ndenge tozalaka yango wana donc la Bible ezoloba ke solo boko ya moi ya mobile pesi ya moi se ibate mais pour na ko kolisa moi confiance pas ya batu nde tolingaka ke amaiko zwa ta téléphone remercier moto nzoka na banzela wana pe eza malamu mais ezali pe moko ya banzela o ezofungola ba porte pour permettre que moto ya mabe aleka na bite bana nzambe baza mabe non batu mutu nyonso ndenge amoni maiko boye oya zongia bi ate naza besoin tolongola ye biloko wana ya kolakisa ye ke non monde ya ténèbre eza koleka makasi epa na biso te parce que tomona bata mokili ata bato ya mokili bazosunga moto ya mokili aosunga batu bongo pourquoi pas na bana nzambe mais ok eza na batu ya mabe bata mabe ça veut dire que eza na batu musuke azaka na assistance non nana besoin kaka il faut l'excellent kaka frère Maiko l'excellent na mbala moko eza mabe te eza malamu mais na ndenge to sosoleli ngana moni ke mbala sima to sala ngo suna modèle te non ba porte kangami te ça veut dire que lolenge oyo omoni ya liboso wana na ko sala yango suite pourquoi parce que il faut to battre la milimo ya batu hein to battre la milimo ya batu na on a d'ailleurs oyoki ba vérité zali hein omoni tangu Maiko azoloba wana moto tuti tozonga wana est-ce que na mukuse papa tokitawa est-ce que baby ya solo penza bongwa azonga susuté obima susuté. Bon, je pense que effort ngalo bakatoza na musala nzambe toza pe na musala ya motu. Musala nzambe nzamba sali yango bebe azali, musala batu yango pe to sala bebe azali, parce que ezoko dépendre potangu bebe akoya ki liboso to yeba kité. Na ngai otuna kinga question moko boye soki na ozonga na mission moko otuna nga question bi mais pasteur oko souhaiter pena lobi bebe azala nani so ozonga na les Nazaréens oyoka na baki na ko souhaiter bebe azala pasteur pourquoi parce que bato baleki na ba niveau oyo so akomi pasteur te vraiment vie na lobi ekozala pasi po na ba réclamation ekoyaka mais soki nzambe asungi ngai bebe azala moko ya bana o nzamba ko benga bazala ba pasteur na kati yi pazala moko pourquoi parce que na yebi loko ni na lobaki mais na souwe na ngai na oye komaki et zali ekindaki lolenge moko te parce que baby motema na ye ezaki hein ba diaboliser yango na se ya biloko ya mokili donc atali biloko ya mokili atali ba promesse muta opesa ye na place atala ba promesse nzamba sanini apesi ye na bisika nzamba zui oui na bisika nzamba zui na bisika oyo nzamba bande ko bongisela ye donc retard au baby azui na kati ya kozonga na bonzambe soka zaki tilelo je pense qu'il y a un plus il y a une bénédiction na kati ya bomoi na ye mais ça lokola muto abandé la sali rechute spirituelle omona muto maladi soki abeli bongo asali rechute ya maladi ezalaka plus grave que mbala liboso alekaki je pense que koya ya baby soki vidéo ezalaki balakisa ndenge nini nazobandela baby délivrance esalamaki na moi ya jeudi na moi ya jeudi parce que nazwaki na butu na ye a passé semaine mobimba pour na possession na ye na babiloko installaki je pense que yaka mukolo mususu na église na ebité mama Chifani soki ezali bino o to laksaka babiloko moko bebe atikaki na kata permanence boy olikaka na église olikaka te hein oui babiloko azobeta wana ba chandelier tout ça malgré si na bebisa yango na lekaki na bima etala mais bébé asali boye bato bazo mais papa asali keloko boye asali keloko asali keloko na oui je le sais parce que il fait à la bongo pour mukolo moka ozonga aya kolobela babiloko ya salaki na neutraliser ba effet mais ba décès apamba etikala eza wana ndenge pe na ndako na bango to salaka to détruire ba temple wana ale wana so bosokola ba mai na banini bosokoli ndenge moko babiloko wana lekaki donc pona olakisa ke mutu oyo apengwi nzamba gagné ye et diable akotika yete il faut landa toujours pour luka ndenge nini ako somba molimo na ye ye mope faza mayele de la part de Dieu il y a aussi la part de l'homme exactement donc par ya nzambe yango ezali par ya mutu ezali mutu ye moko azala conscient
parce que au monde musala kozongi la maman eza ba risque au monde na risque ndaku il y a des réalités à la maison nazo risquer yango bitumba pene zo mona bonanda zo bunda makasi donc musala nzambe ne soyebi que quand ozo longa moto à délivrance ya ba monde boye ndako za kimia te mais ba choc wana nyoso ya ba choc to bimisela ba tuté donc zo moto mo zo souffrir net oza na maladie moko intérieure ozo souffrir nango mais il faut ce que au lieu que na kende liboso mais tous on a souci maté donc il faut qu'on a souhaité numéro papa mot de la fin un peu numéro de téléphone. Bon, numéro de téléphone est ali 089 99 27 616 089 99 27 616. Mot de la fin est ali toza émission za moulaï le zakaka to sali introduction moko boye po to laksa to utu ap to kinwap mais to zonga siko na kati ya to utu ap to kinwap po to démontrer ba dimension ni oyo e botamaki na kati ya baby ba biloko ni fungamaki et puis ba pratique ni o mama na memaki po ba pratiquer wana to communauté mais to sali ka elo moko ezali idée bo bato ba landa idée en ndenge lezokende voilà. Merci maman, disons papa, maman on a soki le lotolobi et pas l'équipe qu'on a la poto à lobby émission. Bon, et ça problème était monter son avis à libre à se défendre mais faut y ba matière ni nous redéfendre nango. Donc ça problème était là pour mal merci. Aza libre baby. En condition peu que le bac on solo bien ezabo solo. To kuta une émission zoya. Bongisa ba matière. Pour maman la soit lobby la bande dans la lobby le belly quand on est pas le bête on est libre à se défendre. Merci, nous sommes arrivés à la fin, que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux-là qui sont derrière la caméra, aussi à ceux-là qui nous ont suivis, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye bye. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe alwe na zamia